Bamela ye mwana mbwa mwana mbwa ba négligent oyo bako nyokola nde Bellevue akomi konyokola lelo na ndako na ye ebomoni ndenge ndeko na ye moko akei koexplike Bellevue réalité mpo na nini ndingiswa yo asalaka ye bongo. Donc film na biso Sœur Marie-Hélène ezali suka na film bandeko na nga tosala ndenge touti kosala na film nazo insiste film euti oleka oyo biso tobimaka pamba te tobimaka parceke basenzi baidio bamal éleve bamal édike oyo baza pembe na sila ntango bayaka kofinga nde biso toyaka kobima kocontredire oyo bango bazoloba. Alors tozo assiste lelo na bato mo baza na monopole ya kofinga bato entourage ya sila oyo lelo akomisi bango bashushu oyo lelo akomisi bango baangelu abwaka bango mabanga asepelisa bango epuis mabanga na bango eza nini eza eloko te ovanda baobserva bino nyonso to na batateatre nyonso na babisusu bozoya koloba na batv bozoya koloba boye soki bovanda pena bino nyonso to boobserva boza pena bato bwana bitu botala mabe uzouta wapi en aucun jour moto ajoue pa ya sila aza moto asika bafinga ye epai bacommunicateur to badia lelo baza ya Bellevue jamais. Mais soki moto moko aza moto asika aye kojoue pa Bellevue kuna bamida baesse de parama na baidio nyonso to bazalaka idio to baza na Kinshasa babandi kofinga ye moto aleki na te batala esika bolamu ya Bellevue bakokende. Au moment oyo irsi bande kotambola na sila nani azalaka na audimat nani azalaka na succès olinga bokosa bato kuswat bozalaka na bamboka bino bato nyonso to banda kolobela asila oyo bozalaki na bavillage na bino mpe bozalaki kaka na théâtre ya Congo awa. Sila na nzonzing je quiconque à défi na tie Mazor Zolozolo témoin na tie Alpha Bokole témoin na tie Etiki Mbukusu témoin na tie Rémi Kilola témoin. Sila na nzonzing atikala kozala na audimat koleka irsi te depuis nzonzing ezalaki ya cassette na ndenge ekomaka ya CD tina ndenge ekomi lelo ya internet. Sila atikala kozala na audimat koleka irsi te voire même na Bellevue wana Bellevue akoma niveau ya kodirige nzonzing azodirige bayaya siko sila oboya kobisa biso batrahisa ye asunga bato mubufu kwani mumunya. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous aurez la biseau partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse. Voilà les toutous. Il y a Moumanazo, le beauté à Deuxième République, Bakissé Langaï, préfet de discipline, beaucoup à mon de la presse. Papa Koulou, ta famille Bota, merci beaucoup, Nabino, tout. Vous aurez la biseau de partout dans le monde entier, dans les États-Unis, dans Canada, bozolanda biso na Montréal, bozolanda biso na Londres, bozolanda biso na Belgique, na France et puis na ba continent nyon surtout ya monde entier. Na pesi bino bambote ebele émission na bino masolo ya Bellevue et Bandi présenté par votre humble serviteur Jerry Kobetox, 207 de la presse, Papa Kouloutou, ya famille Bota. Bon continuez toujours kolanda biso na chaîne na bino Anti-Final Télévision. Anti-Final Télévision ezali chaîne oyo ya bino et eza wana pona kopesa bino ba information, eza wana pona kopesa bino makambo tout ezoleka na cinéma ya Congo to makambo nyonso oyo
Maman Belvi Kandi azali kosalela bino activité na ye même ba film na ye azali kosala tozali awa pona ko sala promotion na tozali awa pona ko lakisa bato ke Belvi Kandi azali kosala musala oyo ezali komonana. Voilà, nazobenga bandeko nyonso tu bozaka babone awa na baona boza babone te bopesa toujours confiance na chaîne oyo parce que chaîne oyo ezali wana pona ko tombola théâtre to cinéma ya Congo. Et d'ailleurs awa na kati ya chaîne oyo Active Final Télévision bozozo ba série télévisée bagag voire même ba film bozozo na kati awa pona kolakisa bino ke tozali vraiment na bino même moral pour être chaîne oyo ezali pona ko faire divertir bino vraiment ko sepelisa bino donc na ba programme na wonyo surtout. Merci beaucoup na yemoko autorité morale ya chaîne oyo monsieur M Mosali na Nzambe oyo asala biso chaîne ki toko boye Active Final Télévision. Émission Masolo Belve bandi benga muninga batala kango yo moko tata za na téléphone na yo benga muninga batala kango te yo moko sokoza na télé na yo to ordinateur na yo benga muninga botala ngo boyoka papa kuluta famille bota azolo banini parce que biso awa betuni ba ou différence yena chez nous na famille bota ezaka me musala nde ko sala bakaka parce que biso totika musala nde eleka maluba na ebele. Voilà, film na bino Sœur Marie film oyo bozali kotala bozali ezali ko sepelisa bino. En tout cas lelo même émission ya lelo to dédié yango to solo lelo na ba famille bota par rapport surtout que y a ba film Maman Belvi Kandi azali kosala to sélectionner au moins 20 films o to kolobela ngo lelo ko banana 20 derniers films oyo Maman Belvi asali parce que to yebisa bino chaque fois Belvi Kandi azo kende déjà dans l'industrie du cinéma parce que quand ça a 4 films par mois il faut avoir de l'argent, il faut avoir l'organisation et puis sérieux peut faire ça. Alors il y a mon Maman Belvi Kandi azali na chaîne na ye Belvi TV wana atiela kabino ba filmer 4 films par mois et puis deuxième chaîne Kandi Star oyo pesa ka ba filmer par mois. En tout cas lelo kotala label oyo Bella pour ezali makambo ezali kosala ngana azali kokamwa bandeko na biso bapesa ka ba trophée na éviter critère oyo ya production parce que lelo même ba producteur bandeko pesa bango ba trophée oyo abimi meilleur producteur na critère peut-être a produire qui va filmer ebele na année wana na mois wana. Alors lelo yo Belvi Kandi so tali sur le plan production azo se produit koleka biso nyonso tout batama boke biso, je pèse bien mes mots, biso nyonso tout Belvi as Bella production ils ont produit et belé ya ba film mu piku ya ba film koleka biso nyonso tout et puis ba film oyo Bella production azali ko produire ezali ba film oyo ezoleka inapercité ezali ba film oyo ezotikala na ba anal ba film oyo ezotikala na mitwa batu ezali ba film oyo ezala makambu na succès preuve na tilelo bandeko ebele ezaka bandeko famille bota te bandeko ebele ya balingaka cinéma ya Congo bakendaka kozongela kotala su ba film wana neti ba film lokwa ba torgnole bakendaka kozongela kotala ba film wana. Alors yango moni lelo émission oyo ezali dédié tolobela penza ba film oyo sœur na biso maman na biso leki na biso ya na biso azali kosala azolakisa
ache na musala oyo. Alors, tout le monde filmé la biso on a qui déjà opération 100K 100K Kingandi 100 Kingandi 100K Kingandi dans chaque épisode. Et puis deuxième opération c'est opération chaque film 2 millions de vies 2 millions de vies 2 millions de vies. Parce que faut la qui ça na mukili famille bota que Belle-Vie Kandi aza n'importe qui te. Belle-Vie Kandi aza silate. Ozo sala ba fiasco na ba film. O ba fanatique balingi ete asila kala. Atikala kala ba matala na ya ba bande des idiots na ye, na ba idiots na ye, na ba sensi na ye. Ben on finga ba comédien na TV. Ici je parle donc dès aujourd'hui na koma koloba siko ke. Si la autorise ba idiot na ba idiot na ye ba finga ba comédien. Ba finga ka Belle-Vie. Parce que tant que on a Belle-Vie, c'est comme si on dirait non, si la zone autorisée, finga président l'homme, finga koulou te bele na théâtre, batunaye, oh lela bois qui m'a bois comme banga. Alors Belle-Vie Kandi a beaucoup de. Belle-Vie Kandi c'est l'excellence, charisme. On se sentir que les artistes. Et puis, Azana Moutema, le rôle d'artiste, n'est pas raté, mais ingratité. Donc, Azapena Moutema Yakibo, maman, Yamo Moni Tobe Bakaye, maman ya famille Bota. Donc, Andeko na biso nyonso tu oyo bozali balandi ya Belle-Vie TV, film na bino. Sœur Marie-Hélène Lobby et Kotaki 5e épisode. Lelo rendez-vous et sali lelo 16h30. Parce que Belle-Vie Kandi parmi ba comédiens to ba comédienne o bazana mboko ba respectaka ba fan. Abi valeur ya ba fan. Onzamba tindela ye. Maman lokola maman Claudine Bokatola, maman lokola maman Aminata Tulomba, maman lokola maman la maman chérie à moi si, maman lokola maman Fifi Makuta na États-Unis, maman lokola maman Wanito, et puis quelque part Esther, et puis à Tinaraye. Papa lokola papa Jaboud Mayembo motema ya maman Anas couple bio couple moko baliaka eloko moko banda babalana bambula na bambula. Donc Belle-Vie Kandi a décevaka ba fanatique na été a décevaka libota na été o babengami famille libota. Belle-Vie Kandi azo sala toujours musala. Alors famille Bota dans la film opération 100K famille Bota nazo yibisaka bino à chaque fois. Ba film à Belle-Vie ezala makamwe belé ce kozo tala ngo kozwa. Ba film à Belle-Vie ezala makamwe belé soki ozo tala ozozwa. Ya liboso ozozwa bénédiction dans la film et voilà. Pourquoi papa Kouloutou ngam natali film à Belle-Vie na suis bénédiction pour nani? On suit bénédiction parce que ma film à Belle-Vie est tombo la kamabete et tombo la kamabina te le roi asila. To le bite que mabine za mabe me yende ko munzanzama tout furayi kabuka loketo to leka. Donc Belle-Vie Kandi ba film ya Belle-Vie Kandi ezali ba film o ezali ba enseignement ezali ba prédication. Donc ozo bénédiction tant ozo tala mo vanda ba papa maman moboti nyoso vanda na bana vanda na papa vanda tala ba film ya Belle-Vie
ezali ba prédication atoke église te soit film à Belvi kandi tala yango okomona ke ezali mateya Belvi kandi ezali koteya batu na ba film tolongwa na mabe totombola mabe te. Et deuxième bénédiction ezali nini tango yo ozotala filme wana ozosunga batu oyo parce que tango otali filme bandeli tina suka mbongo ekoti mbongo wana Belvi kandi asombaka bilamba te mpo ya kolakisa na bakatalogue aya kolakisa na tv ndenge ser na biso sila asombaka biloko ya Turquie aye kolakisa biso na bapapier ya griffe mais ntango ekomaki likambo ya buku ya lupango une menace a été détectée makambo kolakisa lisu buku ya lupango eza te mais makasi na kolakisa bafacture na ba griffe to na babilamba ya Turquie ya ngwanzu. Donc Belvi kandi mbongo wana sungaka nango bana bitike mbongo wana sungaka nango bapapa bamama oyo balembi oyo bazangile biso eloko ya kolia oyo bazangile biso elamba kolata oyo bazangi voir même mai ya komela. Belvi kandi azosunga bango tala bénédiction ezozwa ndeko na ngai. Donc ndeko nyonso tu olingi ozwa bénédiction otambola nzambe apambola yo tala bandeko nyonso tu batalaka bafilme ya Belvi vi na bango ezokende wawa parce que bazali kosunga na kotala filme wana ezobikisa milimo ya bato ebele ezosunga bafamille ebele et puis bénédiction mosusu ezali nini bandeko na biso nyonso tu ya bacomédien oyo bayaka kotourne wana bazali baresponsable baza na bandako baza na basi bazali na bafamille parce que mbongo wana ya frais de régime bapesaka ye ata ndenge bato bazolobaka Belvi apesaka yango ebele azosomba bato mais or ke Belvi asala bongo mpona kolongola théâtre na likelemba yo jouelenga nga mpe lobi nakoya kojuelo kolongola théâtre na enveloppe ya kaki et plutôt na mbota likasu kokomisa yango na enveloppe ya kaki. Alors mbongo wana yo ndeko otalaka filme esungi bapaka oyo basi bakoli Belvi akokende kosunga bango na bahomme de vieillard na baorphelinat bana esungi na bandeko wana apres ye kosunga lisusu mabota ya batere baactrice oyo bayaka kojoue na de la production et voir même na bafilme oyo Belvi kandi azosala bilenge basi mosusu bazali kotanga mbongo oyo otayelaka filme soki Belvi kandi apesi frère de régie aki afuti soit Minerval aki afuti soit frère académique. Donc tala niveau ya bénédiction oyo bandeko na biso ya famille libota ba mélomane oyo bolingaka cinéma Congo bozozwa ntango bozokonsome filme ya Belvi TV. Donc en tout cas ezali important ya kotala filme ya Belvi TV botala filme na bino Sœur Marie-Hélène ndenge ezokende lelo 6e épisode. En tout cas histoire oyo ya Belvi akei kobala mobali oyo makambo elekela ye mwana mbwa mwana oyo banégligent oyo bakonyokola nde Belvi akomi konyokola lelo na ndako na ye ebomoni ndenge ndeko na ye moko akei koexplike Belvi réalité mpona nini ndingiswa yo asalaka ye bongo. Donc filme na biso Sœur Marie-Hélène ezali suka na filme bandeko na nga tosala ndenge touti kosala na filme nazo insiste filme euti oleka oyo asime ekutana
tomonaki na filme ya matalana ya malando ebetango toro non événement sans actualité et ndenge mona filme oyo sœur Marie-Hélène il faut ebeta lisusu parce que si la soki tobetie na bafilme soki tobete na bafilme rage wana ndo mona kabimisaka bambwa na ye nyonso baidio na ye nyonso na baidiote na ye nyonso na baoyo ya bapoto na baoyo bakishasa brr babimi boconstate j'assume mes propos na moment bafinga Bellevue makasi eza moment oyo soki film ya Bellevue ezobeta epe betaka nango mpe bandakaka tellement ke betaka yango sokobeta ekeseleti kobeta oyo ya sino ebeti ye wana yango mona abwaka baidio na baidiote nde na mabanga alesko moment wana mpe ntango ye abimisaka bambwa na ye bibwele na ye azaka na bango bafinga Bellevue azohumilie ye oke nzoka nde nzambe alola azotombola nde Bellevue na moma wana voilà je crois bien famille Libota tokende kokonsome filme na biso asime e tala zo bafilme asime okotelinga na kutu makasi filme na biso sœur Marie-Hélène tokonsome yango ekosala bien donc bandeko na biso toyekolobela 5 films oyo 5 plutôt fin dernière film oyo elekaki Bela Production et produisaki pour natalisa bino ke famille Libota jamais bokoki ko se fatiguer pour na kotala ba film ya Bellevue Kandi jamais tokoki kozala fatigué jamais tokoki kozala déçu pene ya mama Bellevue Kandi bandeko nanga totanga na bino elongo ba film oyo fin dernière film oyo Bellevue Kandi asalelaki biso po bomonaki ezali ba film oyo ebeti esali makambo tobandi liboso Suprématie film oyo tomonaki papa Serge azalaki na bilamba ya Sokoto Suprématie tomonaki film wana ndenge esalaki makambo nango ndenge Bellevue Kandi toujours ndenge amesana kosala mosala na ye deuxième film na biso tosélectionnaki parmi 20 films oyo Bellevue Kandi asalaki choix parental wana ezali deuxième film na biso troisième film na biso tosélectionnaki par rapport à ma film oyo Bellevue Kandi azosala ezobeta si la toro mariage civil omoni ndenge mariage civil esalaki makambo nango quatrième film na biso oyo tosélectionnaki film Torgnole bomonaki ndenge esalaki makambo nango bomonaki ndenge ebetaki si la toro cinquième film na biso avocat po bomonaki Naomi Koto na affiche dakosala katikati mama na biso ya famille Libota pembeni na ngambu ope na ngambu na ye mama top na ngambu pe Koto oyo pa Serge na affiche sixième film na biso auto-sélectionnaki tosélectionne bafilme kaka ya nini te ya Bellevue TV te s'il vous plaît tosélectionne bafilme ezokota na Kandi Star faut bon comprendre biso tozalaka na des chaînes cinquième et sixième film ezali Fuite interdit
sélectionnaki sous les drapeaux. Huitième film na biso discrédit. Neuvième film na biso les tartifs. Et dixième film crime de la noblesse. Eh oui, betaki makasi. Crime de la noblesse. Oui, betaki makasi. J'insiste dans ce que nous avons Bellevue TV, nous avons Candy Star. Et Spiritus, et Zamakati. Les abus du secret. Et Zamakati, il y a un film qui est sélectionné qui. Mon enfant. Et Zamakati, il y a un film qui est sélectionné qui. Indécrottable film na bomoni ndenge betaki arme de la guerre film ya bomoni ki ndenge betaki mariage triqué bomoni makambo esalaki et puis après film na bomonaki oyo ekomaki couple croisé bomonaki makambo esalaki asime oyo toolobaki film Oyo, Sœur Marie est remplacée. Donc, on sélectionne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, sélectionner au moins 19 films. Oyo Maman Bellevue Kandi a commis la kibiso. Je pense, je crois bien, bateau bozo talaka, ma fille Bellevue bozo comprendre que Bellevue Kandi azo salaka a musala. Yango to comprendre que s'il a été que Bellevue azo salaka musala pour les cahiers, sur le plan artistique, sur le plan tout, organisation, professionnalisme, Bellevue Kandi a l'équissé là. Si la zaba jara batumo bo soki mutu atombwami, soki mutu asale lokwa bien, ye fois zalawana acha keto, prevane. Ba senzi na ba keko bimisa audio moko boye ya Gomez. Donc bango bazana soka mutu na minute ezana likam o Gomez asali soit azo tourner film, soit asali loko moko boye, ale yango na baye babandi ko finge. Donc ba kabola kapena ko ba finga Bellevue, ba finga Gomez, ba finga Irsine. Lelo yo Bellevue Kandi, Gomez, Irsine, baza ba victime ya ba succès na bango ya makamba osala pa ya sila. Na ba idiot na ye. Nzamba Lola akofuta sila makambo azosala. Papa Kuluto lobiango na lobiango parce que lelo mona na miso ba tout. Ba comédie botika hypocrisie. Ba comédie bozo ya kolobake Bellevue Kandi na sila nto bazo ka batu baswara te sila. Biso toyaka après bango babimaka. Biso to bimaka pamba te. To bimaka parce que ba senzi ba idiot ba mal élevé ba mal éduqué o baza pembe na sila. Tango ba ka ofinga nde biso toyaka kobima. Ko contredire o bango bazoloba. Alors, tozo assister lelo na batu mo baza na monopole ya kofinga batu. Entourage asila oyo lelo akomisi bango ba chouchou, oyo lelo akomisi bango ba angelu, aboka bango mabanga, asepelisa bango et puis mabanga na bango za nini, eze lo côté. Bana mibali mo boye, sans mayele, sans ba cerveau, bana basi mo boye bitula, bana basi mo boye. Ba senzi bana ba 45 ans, 46 ans, 47 ans. Bandima kozala mukala ya muninga na bamo mwasi. Eza normalité.
bana basala basaka eloko te na ba vie na bango basata na bango ba boutique mombo recharge ata ba crédit boyete ya mumbongo basala ngote ndenge moko na mama na bango basata entreprise mombo boyete ke ba engagé ta batu boye esate alors basa wana pona kufinga koyokisaka bandeko mosusu motema pasi alebino bacomédien bozwa na hypocrisie bozomona bien soki lelo bato ya théâtre nyonso bozalaki bahypocrite te si bovanda baobserva bino nyonso to na bato ya théâtre nyonso na bamisusu bozwa koloba na batv bozwa koloba boye soki bovanda mpena bino nyonso to boobserva boza mpena bato bowana mitu bokotala mabe uzouta wapi en aucun jour moto ajoué pa ya sila aza moto asika bafinga ye epai bacommunicateur to bajalelo baza ya belvi jamais mais soki moto moboka aza moto asika aye kokujoué pa belvi kuna bamida baesse de parama na baidio nyonso to baza na baidio to baa na kishasa babandi kofinga ye moto aleki na te batali esika bolamu ya belvi bakokende lokwa mama na bango ndoko azala na fo soki 150 faux compte ya kofingaka bato lokwa baza moziki ya mbanga ya kofingaka bato bakokende babandi kofinga mutu wana oyo bakubi ayebisi alobi ke Belleville lelo azotombola théâtre mais bino bato bakomede bahypocrite bovandi vandi na ya mikolo na ya mibange na ya bamama na ya batata na ya bajeune garçon ntango bomonaka ke mutu ayakumisi sila mais ngai Jerry Cobetox nakoya kofinga te demer nyanga yako kofinga te tonton Mundimba bakoya kofinga te Yamsi Yambe Jemima Ibele to bandeko nyonso totravaillaka na bango tozaka biso bao topona ke toya kosoutenir Belleville tofinga bango te omona place tofinga bango mais pourquoi siko bozo garder silence wana c'est que boza na sou ya mvutuma na ye parce que selon les informations na yokaka mvuta bino et voire même dans les comédiens, voire même dans les idiots, vous êtes tout autour. Les lots, comment on les sabiso, bola mouya, nani, Irsil a traïsa, si la salamini pour naïe. Bino ba idiot, on a ba idiot, on a surtout. Mokolo, oh, si la, tu mis sa vidéo à téléma, à l'oba ni Irsil a la l'hôpital. Tant que wana famille, on a bino beaucoup, mais ça va, azam, on a bonne vie, à quoi on a citas. Même si on va donner sur quoi on a citas, ça va être bonne vie. Bayebiso bato baza na citas bana surtout baloba français bayebiso bato bakona na citas bango nyonso to papa na mama zali na mituko wana za pasola lukuto ba papa ba musuba betela biso lelo ngai mwana nganga banda ko zoka les premiers na classe ba papa no so zoka les premiers na classe les chèques azala raté ni masolo bo betaka ya sila wana boza ba ndoki bozolo ka mini ngezo bima et lelo ba ko bake il sila aza ingrate. Au moment où il bande kotambola na sila nana zaka na audimat nana zaka na succès boni ko bokosa batu soit bozalaka na bamboka bino batu nyonso to banda kolobela sila o bozali na ba village na bino me bozali na théâtre ya Congo a sila na nzonzing je mets quiconque à défi na tche Mazor Zolozolo témoin na tche Alpha Bokole témoin na tche Etiki Mbukusu témoin na tche Rémi Kilola témoin si na nzonzing atikala kozala na audimat koleka Irsil te depuis nzonzing ezalaki ya cassette na ndenge ekomaka ya CD ti na ndenge ekomi lelo ya internet si na tikala kozala na audimat koleka Irsil te voire même na Belleville wana Belleville a comment niveau ya ko diriger nzonzing azo diriger bayaya siko sino boya ko bisa biso ba trahisa ye asunga batu mubufu kwani mumunya asunga batu na ndenge ya molimo na butu na kindoki to asunga batu na boboyi aliboya kango bake ba trahisa ye basa ba enga asalela batu nini yende basalela ye muninga zolo ngona ti ba tableau boy ba PC tableau PC des tableaux wana soni te ba tata ona ba maman so bino ba benga kabino ba bakwiti waka ko koma bino bo yebi te wanda ko tala théâtre te bo yebi masolo théâtre te et bino ba fanatique asila o bino tomona lelo
Bon, on a que vous fanatique, est-ce que la bande a une cassette et sali? Ba CD pena ndenge eza la bande a musu bazali ba linga ka théâtre ko bino ozaka non. Tala ba fanatique ko bota mi lobby awa. Bo ebi ata théâtre te bino ba fanatique ba kwiti. Bino ba fanatique à théâtre, ba fanatique à théâtre te. Un vrai fanatique à théâtre ko komisa sila te. Un vrai fanatique à théâtre ko komisa sila te pour asa et l'autre côté na théâtre Congo. Asala et l'autre côté. Ba pirate était na CD. Aye besoin de quelqu'un na internet. Aye boire a trahisa batu. Les loyo a sali bande na ya batu. Ba finga ka baninga, ba sosolo ka baninga et bino ba comédie ba hypocrite homme soso, ba mi kala msoso boyebi ata ko jouer te, ba sala ka ba taille na bino, na ba beauté na bino, boyebi ata ko jouer te. Allez, vous savez que si là, ma trahisaye, si là, si là, c'est ingrat, Belleville, c'est ingrate. Si là, c'est ingrate. Nani. Azara nani na zonzi. Si la dinga azara na zonzi, na simba mutuli na liboko, abisi podite, kote se langali. Nani. Azake lokote, ba septième bagaro lelo, bazaka ba mot d'ordre. Na zonzi, ba sena la guerre, bazaka ba mot d'ordre. Ba maman top, bazaka ba mot d'ordre. Yes, à un mot d'ordre. Pour mettre à ma solo, vous y évitez. Alors, famille Bota, tu comprends que les lots, mon thème m'a bé assis là. Envers Belleville, ça pour un succès à Belleville. Oh, ça a un mot, tiens, ça a un mot. Parce que Belleville, quand dit, nan zonzing, il y a CD. Balamba, c'est Belleville, le bakobi ko kangaba, arabe, zotambola nango. Mais c'est grâce à Belleville. Grâce à Belleville, quand dit, modèle, il est là, moi, ça, la kimia, alors, la douceur. C'est Belleville, quand dit. Si la moto agitation, à cause de l'agitation, la base, ma casse, la base, comme ma talana, ma casse. Nicolas Bazo imité les personnages dans la joie. À sa modèle, modèle à what? Modèle à Fouati. Voilà, merci beaucoup, Nabino Toubouranda et Bisso. Tous est dans la 16h30. Film la Bisso, ils ont compté. 6e épisode. Total amour. Parce que Belleville Candy, c'est l'excellence. Merci beaucoup, Nabino Toubouranda et Bisso, dans la finale télévision. Famille Bota, Tola Bouka. Moi, je suis Papa Koulouta, famille Bota. Je défendre Belleville dans la cause où elle est valable. Et la ma personnalité. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Télévision active, finale télévision. Vous continuez à couper sa chaîne confiance. Merci beaucoup à papa Jaboud Maye, mon ma maman Anas, couple bio. Merci beaucoup à la maman chérie à moi, c'est toujours et encore. Maman José Lusadusou, maman Claudine Bokato, la maman Aminata Toulomba. Et sans oublier Bibi Chiesanga BBC. La mot de Noé Belé. La Mamie Tadina de Belgique. Merci beaucoup ma sœur. Famille Bota. Totelema. Totika Belvi Kandina Mabondeli. Si la rotika la komona Belvi na piège na yewana te. Oya sala na batu na yewana ba idiot na ba idiot na yewana ya kwa ko humiliaka ba comédien ya kwa ko humiliaka Belvi Kandi. Voilà, tokuta na bino. Nkolo ya lobby poete tout ça il a venu toujours musala. Bye bye. Nzamba lola batela bino. Shalom Belvi Kandi ko betaka toujours si la toro pour Belvi Kandi aibi écriture. Aibi ko diriger. Et si la dirige à la tête, j'assume mes propos. Mon toit si la ou moni makamna besoin de kuta na cinq débats contradictoires ba yamba biso na la preuve palpable. Pe a ko sambo na plateau même na ba kwiti ba osinikela e ba fanatiko ba ebi théâtre te ba fanatiko lelo so ko kena livre ba ku au monde ke ba ba fanatique mo ba sala ba tu mo boye. Mais on le lenge o makamba sala ka po. Bye bye.